Mbote balandi mingi ya Vision TV, donc Vision na bino, chaîne na bino obolingaka mingi, mbote na bino partout dans le monde. Bisika nyoso bozolanda Vision TV, donc ezanga molobeli na bino. Chancela Mete Kinzedi, donc la petite cadette, donc ngayo obozelaka, donc ngayo na kiti lisusu pona kolobela bino pe ya kolakisa bino makambo ebele. Donc makambo oyo ekosepelisa bino partout dans le monde, oyo ekosepelisa mitema na bino. Donc merci na bino mingi a tozali sur le terrain ya Elengesa, donc Elengesa makala bumbu, donc toza makala bumbu, donc toza na kati Elengesa ndenge ni misala ezolekama, misala ndenge ni ezosala bato Elengesa basufraki mingi lelo bazana esengwa pourquoi misala o ndenge ezolekama et ozala bien bino moko boko vérifier ndenge balobeli, donc bato na bino ndenge bakoloba bakopesa explication na bango selo ba vie na bango ndenge misala eleki à propos ya papa na biso Gentini Ngobila gouverneur na biso na misala o yazo sala, donc to landa kaka na parti ya mboka na biso ya Elengesa makale bongi papa la ngai bon. Tomoni tozaka na Elengesa tomoni bosa terrasse, donc misala ndenge ezoleka ezokende malembe balobana kikongo lezo misala ezokende bien bana makala bazosepela babimboke bongi makale bongi, donc bazalaki vraiment na pasi mingi, donc bazopesa toujours le coup epa ya papa Gentini Ngobila na président na biso de la République à son excellence donc Félix Tshisekedi, donc bazopesa toujours ba merci mingi na mayele na bino ndenge bozosunga peuple, donc peuple ya makala bazalaki vraiment na difficulté tala bango nde bazosepela, donc misala ezokende bien vraiment bazopesa toujours longonya papa na ngai umela na misala na bango misala oyo zosalisa peuple na motema mobimba. Commenter donc misala yango ezosalama, misala ezosalama vraiment, misala ezosalama babi makala eza ya kosepela, makala bazosepela na makambo ya papa ozosalela bango papa Gentini Ngobila makala ezoza ya kosepela basufri mingi pona kosala pona konyokwama basufri makasi vraiment na makala awa basufri banyokwami lelo bazona esengo babi papa okausi pinzoli na bango, okausi pinzoli ya mai ya miso na bango papa mote papa okitisa mwaka chine po bato bayoka tala caméra bon papa tolingitotulumo mutuna na biso ezaka mpona propoka ya makala Elengesa awa ndenge bebaki mais lelo sikoyo na moni boza na esengo mingi. Merci pour la mutuna mais nakomeka moke korelate historique ya avenir Elengesa. Da Elengesa aza nani? Elengesa azali ancien collaborateur ya Lumumba nde bayaki kopesa kombo wana na direction oyo, mais tomonaki bapouvoir ebele elekaki awa na Congo nzela oyo ezalaki abandonné impraticable, même vélo ezotambola te, mais lelo avec l'aide de Dieu dans un nouveau président Fati Béton Big Rouge apesi ba initiative que nzela oyo esalama. Nous sommes d'accord avec ça, donc nous soutenir à 100%, nous en asimanaye, donc nous avons ça bakal azate. Vraiment merci. Et bon le bureau le bani pour papa Gentini Ngobila, donc babi muto ça la bino donc photo e bon alisusu azana puis ya papa na biso moko son excellence Félix Tshisekedi après donc il le bani pour na ye. Oh, pour la gouverneur na biso Gentini Ngobila, quand même je fais ces félicitations. Nandenge aza à chaque fois pour rendre des visites na sika oyo. Donc c'est une autorité, il y a terrain. Aza autorité, il y a bureauté. D'autres fois, il y a autorité, il y a bureau. Mais avec notre gouverneur actuel, Azali autorité Oyo, Azali ko ça là descendre na terrain, côté la misala ndenge et ça pour évoluer. Mais toutefois, hiérarchie, les magistrats suprêmes, les commandants suprêmes, c'est le président de la République, Fati Béton. Merci papa, merci papa. Merci pour ma sepeli na bino le relenge bozo pesa mapamboli mingi pa papa Gentini Ngobila na papa na biso son excellence yemoko Félix Tshisekedi ba merci pour na yo mingi donc
Rabi Makala ezopesa toujours ba merci. Makala ezopesa ba toujours ba merci. Ta degré misala ezosala mababi donc ikoto ezalaki abandonné donc ba abandonnaki yango. Lelo ba sepeli susu mingi lelo eza susu ya kosepela propos ya misala oyo ba moni penza ke o considérer bango bwaka bango totika bango te lelo o considérer bango raisonner bango na mitema na yo o raisonner te o komisela bango esiko ebebaki. Yango bazopesa toujours ba merci bazopesa ba merci ebele misala ezoleka bien bato bazosepela makasi bazosepela degré misala ezoleka bien bazala esengo bana makala bumbu donc bazosepela elenge ça vraiment ezalaki esika oyo batikaka yango longtemps donc ezalaka longtemps vraiment abandonné donc velo bandaki koleka te donc ata kutu velo ya pamba elekaka te komo siko pusu we wape eleka te donc mais lelo te mituka ndenge ngomi koleka à travers na yo na papa na biso son excellence na yo donc na yo gouverner na biso Chancellor Ngobila donc mboka komi elengi mboka ezalaka nde boye peuple ezosepela donc peuple ezosepela ntango ozokausa mpe nzoli na bango ozokotisa baposa na bango donc peuple ezala toujours d'accord donc ozala toujours d'accord na baport na yo na baproblème na yo oyo oyo koloba gentiment c'est gentil kaka mais avenir oyo etikala komona presque c'est pour la première fois komona pena bato elengi awa ebi bafeno na ya lela yo ale Mande baninga bautu na bashofa mbote papa papa tolingi toyeba babi prince oyo do banzela oyo donc eza première fois na yango donc prince eleka prince etiama awa do babi felo kuteleka te siko bakoloba nini mpo lelo namoni bino bakoma oleka esengeli na uti zano ti wenza makala nde aza nazongosunaza supasunazosu ti wenza makala ona kati wana waleka ezalaki ezalaki kosotisika makolo bamai sikoyo nawaleka bela mutuka ti nakomi na wenza makala nde nazongi siko mpe zano nazwa supasunazotu wenza makala esengo epa ya Chancellor Ngobila gouverneur na biso na président Fachi Beton ndenge apermettre mosalesa meko matina niveau. Merci mingi papa. Papa, quand vous tournez la biso ezali ka propos ya prince ya elenge sa oyo babi esala plus des années donc il que les karaté. Ils ont 60 ans d'indépendance à Congo. Moi j'ai 52 ans. Nandima te no ba mona na kotika la kofifuka. Bon mutambo epela to pesa ata quadruple. Il y a solo un référendum, on connaît la politique, tu as une constitution. En tout cas, c'est la personne sous ma tabisse. Non, on va où là? Fatih Beton, moi Nangiringoto. Donc, il y a Makala. À Pangousi Pinzoli na bino. Ah, ya. Donc, nous sommes pétés. En tout cas, Makala, c'est Zati. Aoumela, Penanzamba, Baxele Mikolo. Oya, on met un mouton, Akutana, Moutoua, Salahi, Mikolo. Nasi na mabele oyo po tomona na lelo bapo toti na ba Belge toye na République démocratique ya Congo toye na Zaïre to ndimaka pete donc on dirait ba bosana ka biso kwa zamba liboso te ngana plaindre ba droit na biso parce que nous sommes à centre-ville de Kinshasa le ba mona biso mboka uto kosa ki pese kosa qui peut se na makala tala ko na ça comparaison on n'y croyait pas donc na ba émotion papa est émotionné non bon mon aka degré papa au CP la papa est émotionné donc jamais vu abi donc atikala ko mona yango te makambo banda kota na makala atikala ko mona yango te donc il est là mon yango donc assez émotionné tala de grand CP papa na biso ye moko ngumela bote papa papa esengo na eza nini komona lisusu donc ndenge basaleli bino prince mpona bino bolobini bon eza esengo mingi mpona baprésident mingi bapase na mboka oyo basala eloko oyo te kasavu bazalaka asalango te depuis 1959 eloko oyo esalami te elengesa yango wana mobutu ayaki esalami te kabila oyo azalaka konfo aye esalami te Kisekedi oyo ayende kosimba nde mabele oyo nde ezali ye
mais Kabila mande fois pembe asala ki 18 ans na kata mboka o asali eloko moko te na kata mboka o baza bato moko jamais to kokumisa ka bango na kata mboka ya ngwana ndenge za boye to féliciter to pesa ye makasi a continuer kaka kosala soki boza ba politicien soki boza banani en tout cas tolingi so ba désordre te na mboka o tolingi so manga ba marche te tolingi nesko yo mboka oyo etombwama pato sali 54 ans na mboka oyo ya ba marche ya souffrance. Mobutu a sali combien? 32 ans. Kabila a sali combien? 4 ans. Kabila Mandé Fapemba a sali combien? 18 ans. Ceux qui te tiennent surtout, et puis c'est le rôle à combien? 54 ans de souffrance. Il y a un lelo au monde Elenge sa o lelo et Koti Prince. Siri première fois. Attends que tu m'as raté. Pe esili pe kakata boye pe kakate ba kocha ba minda na kati Elenge sa o. Ba lima ba ina mbongo na bango. Ba ta ba minda partout. Il y a un te féliciter, te pesa ye. Donc tu peux se prendre no maboko. PD et là on a la soro loba tozo wele la lelo d'élection mboka o esana na Britannique ba konziming lelo mboka o so mona boye o lelo to futaka bazana no étranger donc nena no na recensement to wele la date élection 2023 non Félix ne ye asili sa makamunyo sur mboka o tozo ba carte de citoyen o to soité depuis mboka o ebanda tozo ba carte wana sima to ko photo to yeba congolais bien étranger to yeba luvila na yo to yeba kanda na yo ezana ndengo na to yeba place yo botama place pe yo tangela le to fota kebele soki to tele na kata armée étranger pe baleki momingi le to teli le na kata gouvernement wana o le honneur donc na ndenge bazali ba parlementaire wana le zo mona ba étranger baleki mingi le parlement Janine Mabunda azo la kisali pa emati mais majorité za bango et c'est monsieur le président hein bango balingi nde batia biso na pasi coalition oyo nde basalaki na chef de l'état de esa ya pasi bango batikeli bango batravaille 18 ans eloko moko esala biti yango wana tolingi lisu badésordre te na kata Congo botikela Félix béton asala mokili na ye abongisa mboka oyo tolingi tozala batakime tolingi su badésordre te oyo tokende bo toboyi biloko wana na kata mboka oyo tolingi su munyamunyamu te donc botika ye nanu akontinue nanu mosala nde na baide na ye oyo aza nango asala mpenza baide soki lelo toke mama prince ya selembao ndenge basali yango mama bokita na mi nazo koloba kuyo te kuna batie nde beto batie mafuta oyo te beto nde ekoti kuna oui mais pasala baprince ne nyonso tu babeton lelo baboyaki bani so de moto toboyango o boyebo mais lelo tala ndenge pesi kitoko bokomi suko kumisango mais soko ke na Angola Afrique du Sud balakisa kaka film na bango moi muke mais selema na bango na makala na bango balakisa ngo te pona nini mais bino bozo kolakisa mboka na bino partout tala ba chaîne de belebo finga pona nini bongo toza su bato ko finga lisusu te to bongisa mboka oyo to souffrir mingi soki bolobi social ya liboso esalaka kolia te social ya liboso ezala nzela ebonga soki banzela ebongi biloko kolia eya pe bele eloko liboso nanu eza nanu nzela mais siko bino lelo bozo kofinga tina ba TV bozo kosala makambo ezangi tina toboyi makambo wana biso tolingi ba congolais tozala eloko moko donc to bongisa mboka na biso mais recensement zoya eloko ne bazo kokima nde ya mwato recensement zoya toyeba panga na za congolais 100% nazali mutandu 100% mutandu ya mboko babengi nselu soko yebi nselu na nzela kisantu wana biso bato ngiliga naza mutandu oyo ya bote 100% pena yango na tolobi président sala nzela oyo ti suka soko silisengo okesu asosa soko fideo wana oke na feni moko boye ezalaka libulu yo yebi yango po zali mwana kisaso botami na ngiringiri na nzombo avenue Selembao 24 sima avenue Selembao avenue lebima ti prison makala tolingi pa avenue wana osala ngo pe prince pa avenue na muteto ndaka mai pe makasi tolingi ba ozomona avenue c'est première fois tout monde eloka boya ata kutu bosala ba ndoki yango botika kindoki mboka na biso ebonga papa la ngoni oze mentionner c'est on est leki makasi c'est on leki makasi donc papa c'est on leki makasi donc atikala au monde en côté donc azo ko bimisa ngo donc azo te voilà ngo donc azo ko savourer papa savourer peuple yeba ki o sepeli vraiment makambo mo ko azo sala bon mo ko azo sala makambo eza kitoko
bazongisi bana classe ofele eza déjà eloko ya liboso yango pa bamama babanda koloba totangisaka bana nte mpona nini tosalaka te boye lelo bazongisi bana classe ofele tolingi mpe lisusu ntango classe ekebanda chef de l'état tomona mwana moko te abanda oteka lisusu na nzela comme ozongisi baklasse ofele lelo bambongo wana oyo wana tofutaka baminerva tosomela yango soko basaka fufu nde tofutela seriko nde bandako eloko tozo kosenga baparti politique eleki ebele na kati ya Congo bodimina yango est-ce que pays nini ezali na 790 parti politique eza lokola donc bobima tala nanu mboka oyo toboyi baparti politique wana sokoke na Angola baza na combien MPLA ONITA basaka na mibala pamba Afrique du Sud combien misato mais bafanda kitoko bayokana mais biso okina parti politique Songolo Meme Songolo Ndika Songolo ma parti politique ena tolingi yango lisusu na mboka oyo botikela ye a travailler nanu musala na ye tina suka elengesa yango zona elengesa ozomona elengesa salami kitoko bandoki bameke elengesa na façon nyonso tu mais lelo elengesa salami et salami bien salami te Fati bien voilà bon Tom Semwanza bonjour bonjour toza no pe awawa mais siko yo to ke no belete yo za na hôtel de ville hôtel de ville par na bino ezani na marambo po tozomona mingi gouverneur yemo ko za na avant plan mais siko bino pe boza structure bosa on le met dans le cadre de bino pe boza structure c'est-à-dire on dirait gouverneur comme tazo bunda yemoko bino DGRK baya repa na bino te bolela mbongo ezate raski mbongo ezate bino ka mbongo ezala te donc ndiye gouvernement mtasa ba effort parce que bino boyebisa biso vérité mbongo euta au moni gouvernement provincial à Kinshasa bana Kinshasa bapesaki mandat na bango na Gentili Ngobila Mbaka donc na suka ya mandat Gentili Ngobila Mbaka ndem ta kosala bilan par rapport ya mandat au bana Kinshasa bapesaki yango no moni yemo kaza au four et au moulin c'est vrai biso dozana cessé mais d'abord na premier plan yemo connaît le visionnaire Gentili Ngobila Mutazawa misala oyoyo projet zan il y a combien de mois pour toyer bâti bon au moni na vision Kinshasa bo peto o ya gouverner baki a kotonga banzela to kotonga ndako c'est-à-dire ba modernisation banena na route o ya elengesa o etikala jamais kozala banda Congo ezala mbala liboso batonga nzela o 60 ans voilà to kepesu na avenir qui quitte mbala liboso ekobana na lemba eke okende tina komi na bandala et durée nango c'est vrai au moni to uti ko bimana na covid et ça là que na monde entier crise économique ezalaki moni ndenge ndegule noir auti koloba malgré crise o wana Gentili Ngobila comme aza grand manager atelaki na ndengo place o ko beta ba porte azimo ba moyen o ko kozwa na ndango esali ke misali zotambo mais ni tete yango peut-être d'ici fin de l'année o ka déjà aussi mais avant que mandat nesi là ba travaux o nyos a lancé aussi là mais bazo pardon bazo reprocher pe bino bolongwe na Kinshasa bo pete bokomi na ba commune et comme yo semaine au commune moko semaine au commune alors que Kinshasa bo pete kufi bo ebisa c'est Kinshasa bo pete eza concept yango ezo sangisa nyonso c'est-à-dire ceux qui aucun ba commune au moins remis par exemple Matete Bopeto commune tel Bopeto donc ezaka ka ba sous branche il y a Kinshasa Bopeto o ali Auto succès Toms baza kosala ba critique moi mingi banaliste politique bazoleka na ba télévision bazona mboka Ngobila azali kosambrier ye moko azoyebate comment gérer la ville province de Kinshasa abani na Kini Bopeto akei na Kongo akei lelo na bantonga banzela en fait alingi nini concrètement pour la ville de Kinshasa soki osangisi nyonso wana sukola magasin kitambo sukola lemba sukola oyo ezozonga kaka na Kinshasa Bopeto nyonso. Alors je crois que tu as clôturé. Nous une question sur la gestion il y a Zando, nous avons une Timothée à Sali Bouche B, à Boïkolo Bango. Ok, maintenant il y a eu quelques temps une certaine polémique entre VPM intérieur pour la gestion de Nini Wana. Alors où en sommes-nous? Toboy polémique. Total Liboso. Total Liboso. Les amis. Tom si là à l'hôtel de vie comme l'a invité. Naboy to exposé Tom. Dossier à Zando Yebani. Boye beska dossier à Zando Bandagi. Moi ba journaliste. Bokendo tout ne sike Bandagi. Qui ne sait pas que Zandou, tout le monde a compris. Merci. Le plus important, Zandou n'est pas géré par Ngobila. Mon résultat, le commissaire Jakoulou salité Badal. Donc, Bino Bajourné, c'est pour faire comprendre la fatigue béton. Parce que le chef de l'État est très sensible.
la voix de la population des papas avec le peuple d'abord, que responsabilité à Zando et Zong pas gouverner. Ce qui est simbi, au moins il y a une responsabilité. Le lot, on a plus de 5 syndicats et Zozo Bambongo, na Zando. Donc Ngobila Zawanate. Naza porte-parole en Ngobilate, na bate de Gonanga poto boye hein. Yelo waswa na déjà mingi ngwa ke bongo bon merci. Merci beaucoup. La ville province à Kinshasa, Boganga Kiawa de Kwande Kimbuta Tiki vraiment badé c'est belé na kata ville province à Kinshasa, mais le lot oyo obi oyo ça bato ta la biso un peu de partout. Na moyenne nini oyo mwana moka Gentini Ngobila Mbaka azali ko sala misala oyo nyonso parce que jusqu'à présent obi ata recette mon côté ya commune et côté sakano. Non. Je vais être clair. Je ne suis pas de l'hôtel de ville. Mais je suis un expert de la ville à Kinshasa. Je sais une information pour vérifier. Sur les 24 bourgmestres, Mogotaya à l'hôtel de ville. Ce qui me sait, c'est parce que le gouverneur c'est un manager. Ce qui est bien en politique, quand vous avez un chef qui est manager. Parce qu'un manager, il a 1000 mécanismes pour créer des ressources. C'est vrai qu'au niveau de la DGK, il y a un problème de faillite parce que les contribuables sont belés au foot. Il y a beaucoup de foot. N'oubliez pas que le gouvernement provincial de Kinshasa a sapé en partenariat dans les organismes nationaux tout comme internationaux. Et malgré les multiples charges du gouvernement central, moi, Moka attention à Zalaka. Mais nous demandons une attention tout à fait particulière parce que la ville de Kinshasa est sa capitale. À l'époque de la francophonie, Matata Pogno a payé ça qui vit à Kinshasa 10 millions de dollars pour l'assainissement. À partir de janvier à 2021, la francophonie. On va recevoir plus de 15 nations. Pourquoi le gouvernement central? Pourquoi nos partenaires, la Banque mondiale, l'FMI, ça moyen dans la ville de Kinshasa dans le cadre de partenariat? Donc aujourd'hui, ce que moi j'ai réalisé, et ça les Cambodgiens le temps, n'a répété. Ngobila sali cabinet il y a 3 jours comme Bolangezati. On a la poste. Non, la poste était. On a la poste était. Tenaza se retrouver parce que je vais être rationnel. Tu comprends que Kinshasa a un intérêt général. Quand il y a le concept qui nous ça veut dire que ça affaire Yangana yo. Tout le monde est bien sapé ici. Bon pour nous comme la liboso nous font Ngobila ya. Naza besoin Ngobila pe sa poste na maboko caméra. Na besoin poste te. Wana za débattre. Na faut que parenthèse. Naza na maboko vital caméra. Na besoin poste Ngobila te. Et puis mbonga Ngobila non na bandolia te. Na lingis ko na bandolia. Mais na lia mbonga lwala ba. Ngai mutu na la vérité na lia kambonga lwala be utaka lwala be Kinshasa mais mbonga Ngobila non na liete na lingi kanje na zala rationaliste. Kinshasa est passé 12 ans ya gestion moko médiocre. Aujourd'hui on a un gestionnaire manager par expérience plus de 30 ans Ngobila avec les faibles moyens à ça pour accompagner Vision et Fachi. Donc les chef de l'État comprendre que s'il a un partenaire dans sa collaboration, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Zando pour votre information, vous avez un journaliste qui mener une investigation au ministère intérieur. Zando est à la gestion Ngobila. Zando est à 5 syndicats. Vous avez l'État Zando. Au contraire, la loi ils ont permettre que Zando soit sous la gestion de l'hôtel de ville. Toyebi oye kaki na boyinga pena lobana ke 4e rue na boyi. D'abord que Zando soit sous géré dans maboko Ngobila te. Tozo senga la chef de l'État par rapport à cette opportunité de comprendre que le marché central c'est une grande administration. Il faut être la gestion de l'hôtel de ville et permettre à l'hôtel de ville à canaliser les recettes pour l'intérêt avec. Ah, c'est comme la gestion en année, bien de la journée, c'est faut boyer bisanga. Pour moi, lobby na ke 4e rue na boyi. Merci. Merci tous au papa Tom Mwanza.